Na religion boyeba ke pasteur soki ya église la révélation apesi message pour na église na epe alobeli marathon oyo ezosalema kuna na église la révélation. Église la révélation oyo ekambamaka bongo na pasteur soki oyo ezwami na Delvaux précisément na commune ya Ngalema avenue Tsele numéro 16 boyeba ke eza na mobange na marathon oyo ezosalema kuna ebandaki le 12 novembre oyo pe ekosila le 12 décembre ezosenga na bino bana na Nzambe oyo bozana ba problème bokende kuna wana ezali bongo lokola liziba ya Bethesda kende komibwaka kuna po ozwa solution ya ba problème na yo na nyonso wana pasteur soki ye moko alobaki boye. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Nzambe esengeli à combattre la place na yo. Nzambe pas combattre pour na mutu yo moto mutu na mai na makila ponza ba kota likambo na yo esengeli ozala mwana na yo. Ba kota la délivrance il dit l'Éternel va vous délivrer. Qui était lié, qui sera délié. Qui était bloqué, qui sera débloqué. Qui était envoûté, l'envoûtement va tomber. Qui était malade, qui sera guéri. À quoi il est Dieu? En tout cas, ezalaka bien soki babengi Nzambe akitaka asalaka parce que Jésus jamais a manqué na rendez-vous ata moko. Tokosenga pe na bino batu bozana ba problème. Tala rendez-vous yango oyo epesameli bino bokutana na Yesu Kristu pona kozwa ba solution na bino na église la révélation oyo ekambamaka na pasteur soki.